ngonga oyo ezali ngonga oyo oyo bakodi bazobengela bino bamindele bazolobela bino changement de climat bomata bokita bokende na loboko ya mwasi to na loboko ya mobali bosuka kana kata bino bato boyebi ke non eza bosolo te boza na besoin kaka bozwa ba dîme bozwa ba offrande bobanda okushaka na basi ya bato boyebi ba énergie bopesa ka bata basati nanga aza na dossier na ye naza na ba vidéo na ye atalisa ki bino par rapport au moni atoke bandeko na ye tout ça ba asimba équipe moto na elongi wana bien na kati ya ko reconnaître ba grand maître azape ko sala sensationnel aza na likolo yoso ba ke ba nokabana koko c'est la mutu makambu te na ko sele makambu papa quoi makambu ka lobe yoso soki na ba dossier na zo comprendre te ngana mwana za lokuta te nini esa la lokuta soko lingo zwango na téléphone na yo soki ngana ngina mitiela ka na téléphone nawa batu ba zwango dossier nini dossier ya mwasi ya basa la délivrance bandi pesa ka ye moko te do ye pena ye ko mix ko exposer basa la délivrance ndeko mwasi songolo pakala boyo ka sonité na ba commentaire na ye ba commentaire ya songolo pakala soki ngai na esco kaka bo komena esco kaka pe soki eza bosolo en tout cas e betanga mais soki eza bosolo te na mutu akokoma na mabanjo na kasi na kosela mama mekelamu e zongela ye donc basi bi osa ba dossier que ya bande kona ki basi bazolela avant ça la bango délivrance na komba Jésus il faut coucher na bango c'est tout à fait normal pour bango baza ko présenter Jésus comme tala bamsu mama ba les autres alati na Congo batu baba la rasute basi baba la raté mibali baba la raté pour ni baba la Yesu ye pas zo jouer rôle ya maître na ye na utaki banda na en tant qu'initié ba bibino en tant qu'initié faut nani initié en tant que bino ngana zaka initié il faut initier ou reconnaître grand maître non initié na linga les anini yango bala kisi non initié na linga les anini mais c'est les français non initié na linga les amutolo na bakunda ngokuna bisika yo tout la tolo ke yo omelaka soki mai nini tata tozala batu na yo ko soigner sauter mais na yo ko soigner ça ko soa maloba oyo yo yaki koloba oyo batu mususu e petekisaki bango mutu e sala bango pasi mboka oyo bakunda mutolo na yo osukolaka na au pire osala makamnoso na au pire même oyo bwaka na donc na toilette na yo wana lekaka batiaka kisi ya au pire et a problème té mais oyo koloba eza bongo te il faut bozalaka ke bosolo ndenge bozolinga koloba ngote bolala bolamuka na butu to na moi na nzoto to na molimo bolo bande bosolo kenda boza na posa makamba nzoto Congolais unis par les sons unis dans les vents pour l'indépendance unis au son les opinions daimana chido twendele nakila tokotonga Nondo wakujikajiji wakushira milongo yetu chendelele te mokili mobimba esengo koyeba kibose belé au parleur ce soit les lits cocorico ya mikolo nyonso bandeko na ngai bozona na biso mokili mobimba ezosala biso esengo bandeko surtout na ba village na ba province esika ba bazola na biso ezosala plaisir bazaki na moyen ya koyoka makambo te esengelaki au parleur et banza et réunir le lot plateau moko et ça la concept moko oyo wapi lelo ba lobela bokoko elenge tozo ki ba courage wana bilenge pona ko lobela yango tala lelo yo tozo mona pe ba ne comme source ba komi ko landa élan bon to yebi que ndenge ni zalaka ba pesinzela bazalaka toujours lelo to pesinzela na nguya ya bakoko bandeko pe belé bazui yango na valeur bazion pe nesengo bandeko pe ba komi ko sala ba émission ba to pe ba komi ko lobela yango tellement makasi lelo motaboko ko azali respecté le lot mutazo sala mambo spiritualité même kadiam pembando qui te comprendre que borofanda na ndaku omoni baninga na biso na ba Amérique na ba continent mususu basali par exemple America Got Talent bazui ba magicien ba sorcier ba tchebango wana bato bazo ko futa ba mbongo na bango pona kokota po basala ba exploit abimisandeke asala ba papier bato bazo trouver malamu mais ceux qui sont kaka motomundo ceux qui sont africains tout un problème congolais tout un problème toujours courage wana ba pasteur ba ndeko nyonso ba sango
bino nyonso bolandaka biso pe boyaka awa ko répondre ba question lelo nazali côté ya ba mama na mbeli bino mama ekelamu na mosika alobelaka likambo ya bokoko bande ko bele pe balamuki koleka pe na haut-parleur awa bisika na bisika mais ba présenter biso lelo eza dossier qui n'intérêt docteur Wapitsi ayaki atalisi que ba présenter biso faux Jésus yaki présenter biso vrai Jésus bato bokoko bino bato boyaki ko pekisa bato likambo ya christianisme boyaki ko pekisa bato likambo ya Jésus ko bimisa ba vérité même caché aux les quand même na Israël qui ba komi même déjà ko luka ko voter loi pour un peu ko fouta que bato ba lobela likambo yesu ba ko ta ba prison mais lelo ba présenter biso un vrai Jésus et pas ya ndeko na biso moko to lobela yango. Mame qui l'a manqué au sala a qui filmé Lynn Sanza pour émission vidéo on a awa Sanza ya vrai Sanza ya mabe pardon ya na elilingi nango ndenge ba kabbaliste bandeko mingi ba côté na ba kabal juif topé na ba secte muso songol ba hotel c'est que moto azali ne elilingi na ye ozali moto ozapene elilingi nzambe pona bango balobaka que na ouest eza esika lilingi ya nzambe ezalaka na est ndesika nzambe azalaka yango na bango ntongo basangalaka losambo batalaka na est bamangombe ebele na mboka oyo etalatala na est eza basujet ya émission ya lelo mame kelamu mbote na yo mbote na biso mbote bandeko nyonso abandi boza malamu ezanga ya bino mame kelamu moto nzambe natondisami na esengo mpona koya awa nabandi boza malamu ngai naza malamu makasi ebindi kutu pete donc bana soye bon na bakitani na biso ya boye malamu po yondo yaki au voyage ki donc tozanga ki yo na mabele nanu ya capitale yoyo na CP na koya na yo en tout cas bandeko ya Équateur bokila lokondo papa na yo ota tata na ngai en tout cas na pesi bino nyonso mbote bozolanda na Bakongo côté ya mobali na ngai côté tata Mukenzi mobali na nga muluba mama na Mswahili bisika nyonso mama union et salité ngo voilà ba relation aux avons maman union et salité surtout que tant où ba discours ne mingi lelo bato baso komona ngo ezali ba discours moko tribal. Il y a en tant que maman, en tant que moto, on prenait beaucoup, surtout dans les campagnes, on s'attaquait à Bakassayen. En tant que moto, est-ce que moi, je change, moi, conseil PP, ça m'a tonné. Ma tonde mingi, mutuna, malam mingi. Maman, ma koko, une salité, aza penza maman oyo, tokutana na mokila molimo. Et nasima tokutani na nzoto za bakoko mtu basala ki tokutana na pesi waza collègue na yo bobenga Trésor King Mbote et zalaka jour le 2 juillet batinda kingai na ya ko fêter kaka na Kinshasa ngona ye ba epsinga kende na masina kendo kutana mama ninyo o bolobaka donc ngana lobaka isalité et bakutani sa kinga na ye pona nini tokutana ki na esika oyo bafetaki feti ya tata Kimpavita sans que ya yeba sans que ngana yeba tozaki na Trésor King to mona kaka oh koto yo le 2 juillet watala wa batuchi bache ba nini moka bana bakoko ngabi to kota ngana fete na ngai eza genre na ngai eza feti na ngai feti ya mama nzinga feti ya Kimbangu ya tata Honda o balobaka tata Ngonda. Donc sengo na ngai ye patindi message alobi bozelanga place terre donc place terre ya tindaki message eza place oyo ba sala ki fête manifestation oyo batumba ki ba bible botala ki yango je crois que ceux qui va koko ba permettre na ko pesa susu tata noko bana Mukenzi are kotali sabino lisusu donc relation tozana ngo eza kinga na yebisaka yepe na sala par na ngane na lobar mokila molimo eza munene donc nature eza ko enseigner batagombe baza batu ya yolo baza batakinsenso baza donc ngana sala par na nga le 2 juillet wana na kende ko senga bolimbisi ndenge bakoko batindaki ngana sala pe na physique par rapport ya ndenge boye nange na nyataki matambi na ngana mabila koko batumba bakoko batumba bakokololo donc ba kadian pemba tout consort donc sengela kina senga mama union et salité et dans ma grande surprise na barake mission moko sala kana songolo pakala na eko découvrir que mama union et salité za rendre chef coutumière
na habité ce bolo barabongo donc voilà mais na mokila molimo nde mutetinda kingai na kutai na yepa ko bimisa maloba moko o ekamusanga alors que donc tozo bimisa makambo to mona kana molimo alors ya balobi ya bosolo ndeza molimo o eza na oka ba enveloppe de tozo lata donc pona ba makambo mama salaka eza par batindelier na forcer nature te mais azali mama moko singeto yokaye soki na ko lo bana ba façon mususa petaka pe pambate azana ba raison na ye donc ça peut na makambo donc exception eza ngata te eza politicienne donc ngana za côté wana te mais aza makoko on le doit de respect donc voilà o eza mutu ya surtout ngongo eza ngonga na bango ezali ngonga ya kokabona nde te ezali ngonga ya ko tobanza elongo parce que esengeli totelema na loba mo eloko moko parce que bandeko pe me comprendre to komona même na biblia yo ba ya ko memela biso komona balobi tour de babel bato wana tellement bazali ko loba ko moko bazalaki lisanga ba mataki ndako wana komaki ti pembeni et na ndenge biblia nde bimisa nzambe lokola moto nzamba tali kabike no bato yo bakomi ko ya pembeni na ngai tika na panza bango apanzaki bango te na kobuka o ezalaki bâtiment wana apanzaki bango na kokabola bango langue c'est-à-dire que monoko bako kampe ko loba susu monoko moko te wazoloba boy et panza bango pasi moto mundu tozali ko mona ezali na pont wana ba panza biso noka bana dodo kolo wana eza bongo eza ko bible et komi ba histoire ya biso ba yinde pe mindele ba beta ba code na bango histoire ya nini ya tour de babel ezali langue banda na Congo donc ezelo moko o ba betela ki yango code tel que ba yaki pa na biso ba koma ki ko évoluer donc construction ba no mona matana ba pateza code donc ba yaki bazaki ba zoba ba yeko apprendre pa na biso kalate awa kaka batu donc na Tanzanie ba mindele bazalaki ko tangisa na ba campus wana na taka savubu ba mindele banda ko tangisa donc batu ba bossa na biloko eza na ka pembeni ba kosa bino même na ba ne ba date ba donc ozoma bazolo ba Jésus ce qui avant 2000 ans, ce qui avant 2000 ans, ce qui entre ta Bible et Salami quand, bah le béni Jésus quand, en Israël, bah donc voilà, donc ils ont codé, donc ils ont tombe baillé, bah ça qui n'est l'autre côté, bah quoi apprendre, boigna, koloba, bah jure, bah yele, na biso, bah coco, et bah d'un côté que ça n'a campus pour nanini, bah non tant que ça va campus pour, bah yé, bah l'accès biso, la bozo, bah na bango, pesanga ipembe, kamata moindo, bah iba, ou ezali à biso, donc ils ont codé, non quoi, bah na ils ont encore tout tendenge, bah komela, tout est codé, donc on va le dire la parole que je vous ai dit. Et esprit et non la chair. Donc ça code et ça au bozo kate donné balobi Jésus est le chemin de ce qui est la vérité et la vie. Donc si qu'on se casse chemin tout ça tambola makolo na na njoto na or azali comme bakolo ba muto kolande sengeli to landa azali bon Moïse par rapport à le kuta ya du solo ba beta ba cha kombo wana. Donc tout est codé azali na bote ndenge ba komela donc voilà. Maman qui l'a montré un peu mes côtés ça mais je pense que ils appellent que l'obé l'appelle biso li kambi ya organisation bande ko na biso wana ba banga kama kasi bato baza organiser donc tant que muindo ko s'organiser te ko mataka jamais ko to manda ko ndako zo lo ba makambo belé ndenge pe mama ki la mama ki pe ko lo ba ndepé to zo meka pe hotel c'est que ezali organisation pour bon mata bo sala li loba moko tant que to zalaka li loba moko te to zalaka toujours dominer voilà to zongi awasko na mama ki la mo pourquoi pas ko c'est déjà ba mbote na ba mama nyo so baza ko landa ngai un songo MC mbote na yo vraiment masikitoko baza ko landa biso bazo sa la fierté ya bana bakoko ya kozala bonzenga to pesi mbote na couple diangituka moni mona kitoko ya mobali ya bakoko moni bonzenga kitoko pe ya madame na ye mama na biso kitoko wapi to pesi ba mbote belé tala tellement benga na bango nginanda pourquoi pas mama bibi chez nous aux États-Unis esika mama kila mo pe bazala zala ya benga tata tata eunu mbote tata eunu papa makila ya maman Angèle couple na bino to pesi bino ba mbote belé pourquoi pas maman Bibiane maman na nosoki ba maman na biso Brigitte kokori ko fungola masolo bazako landa biso na zona posa to kota ba même mission yo na kimia nyonso pe ozala tout fait tout flamme bato bokoko balobi ke to la ko banga to kota un peu na sujet oyo maman kila mo balobela likambo Jésus mais
dossier tout ça au parler bon qui va prouver même que la Bible les alliés soit disant histoire d'abisso il y a info Jésus voilà tout le monde qui va docteur Aki côté avec ivoirien tout le monde de qu'on abisso docteur Wapiti côté c'est que non vrai Jésus azali bah tu vas conception boutique ko bébé c'est solo il y a maître maman qui là yoza qui tango o yé on l'a dit qu'on a musique au monde que nanela moi pena suki nengo tiki ba antenne boye que maramba lo bezali ebele ouais ça antenne eza nyoka eza makasa on a d'accord na makambo wala so bi pétrole de foot à pétrole oh l'oni yango ko buka nzete ba matela yango ba kitila vous bandez pour s'attaquer na faux Jésus ba bimeli binosko vrai Jésus naka ba nando de kolo nanina rectifier liloba mo utako loba yambo pona kota bolimbisa boyebi façon nanga olobi ke soki biso nyonso totamboli en ordre te Afrique ezala toujours na pasi non tant wana essayer les cas 100 ans c'est koki malobo olobi banda lobama avant 100 ans pour batu bazonga ngolu ya bakoko na biso ya avant 100 ans parce que bakoko nde balobaki soki boyo kite biso tozonga na 100 ans pour faux maturité nangonga oyo muto ayoka te asalela bakoko asalela bakoko te ezoko engager mutu ndenga zo tambula soki ozana ki Jean-Claude Jésus ozolanda Jean-Claude Mitalio mais oyo azamona bakoko ayebake ye makamune za ya kobonga donc eza lisusu te ke soki biso soki non bon soki kimbangisa ba Jésus zanga soki songolo pakala akufi etant que pédé les ibiens ezanga po babala Yesu ngana bala Yesu balobi yango na kati ya Bible les salettes individuelles parce que Bible eza codé eza maloba histoire ya bakoko pe bakoko na biso mais Bible eza ya biso te voilà nanyaka na épinglé par rapport ya maloba o clôturer qui na boye ko kata pona makambolo d'abord au monde qui vrai Jésus ba bimis ne longi na ye bino bo sataka quand même monique jusque là bozo ko le côté bon en tout cas tango yango yo tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango bakoko tokosamaki mingi tocholamaki mingi likambo na tango na yango oyo tango na biso en tout cas eza faute na yete eza faute ya nzoto pour balobi en réalité à l'homme c'est l'esprit balobi le corps est faible donc ceux qui azolanda Jésus il faut landa makambo na azo comprendre que le corps est faible ngaza ba makambo ya Joski wana lekaki awa pona ko loba makambo ya Jona bango maître na bango Jésus nazana ngaza mwana na utaki banda na en tant qu'initié ba bibino en tant qu'initié faut nani initié en tant que bino ngana zaka initié que il faut initier ou reconnaître grand maître non initié na linga les anini yango bala kisi non initié na linga les anini mais c'est les français mo initié na linga les mutolo na bakunda ngokuna bisika yo toute la tolo que yo o melaka soki mai nini tata tozala batu na yo ko soigner sauter mais na yo ko soigner ça ko soa maloba oyo yo yaki koloba oyo batu mususu epetekisaki bango mutu esala bango pasi mboka oyo bakunda mutolo na yo osukolaka na au pire osalaka makamnoso na au pire même oyo bwaka na donc na toilette na yo wana lekaka batiaka kisi ya au pire ya problème te mais oyo koloba eza bongo te il faut bozalaka ke bosolo ndenge bozolinga kolobango te bolala bolamuka na butu to na moi na nzoto to na molimo boloba nde bosolo kenda boza na posa makamba nzoto to yo naza ba dossier na yo ozo kolobela no makamba nzoto maître je mais nazo bisa ba nzoto ya Yesu kama lobi nzoto ya Yesu to kende nzoto ya Yesu makila ya Yesu bongo Yesu ayaki nani batu nyonso balandaka Yesu baza ba matérialiste eloko ya yaki nango na oyebisa bino bobeta na Google soki boza bato ya bwanya bolinga bo découvrir que bato achora te ba crétin na bato bokoko yaza crétin te aza crétin aza yanini aifako koma christique mais que c'est Christ zawana chrétien zawana et ça ba kitanit yo yebite que no eza kitani ya chrétien christianisme Christ eza kitani ya donc ça pour que bande konyo so pona Congo to telema Congo na nini ya Yesu sudoki non amata akitande ko na ngai moyindo ato ye na makambo ya Jésus awa JC awa
ngonga oyo ezali ngonga oyo bakode bazobengela bino bamindele bazolobela bino changement de climat bomata bokita bokende na loboko ya mwasi to na loboko ya mobali bosuka kaka na kata bino bato boyebi ke non eza bosolo te boza na besoin kaka bozwa badine bozwa baofrande mais atalisaki bino par rapport omoni atoke bandeko na ye tout ça asimba équipe motu na elongi wana bien na kati ya koreconnaître bagrand maître aza mpe kozala sanctionné aza na niveau likolo yo solo nokabana kokosela motu makambo te nga nakosele makambo papa quoi makambo kaka lobi nga wana eza lokuta te nini esala lokuta soko lingo zwango na telefone na yo soki nga alingi na mitiela kaka na telefone awa bato bazwango dossier ya mwasi avasala délivrance bandi mpe eza kaka ye moko te ye mpe na ye koexpose avasala délivrance ndeko mwasi songolo pakala boyoka soni te na bacommentaire na ye bacommentaire ya songolo pakala soki ngai na esiko kaka bokome na esiko kaka mpe soki eza solo en tout cas ebetanga mais soki eza bosolo te na mutu akokoma na mabanjo na kasi na kosela mama mekelamu ezongela ye donc basi bien osala ba dossier que ya bande kona ki basi bazolela avant ça la bango délivrance na komba Jésus il faut coucher na bango c'est tout à fait normal pour bango baza ko présenter Jésus comme tala bamsu mama ba les ozalati na Congo batu baba la rasute basi baba la raté mibali baba la raté pour ni baba la Yesu ye pas zo jouer rôle ya maître na ye azolo ba maître Jésus donc Jean-Claude aza maître na ye c'est tout à fait normal ye pe avant à ça la délivrance il faut à ça la tout d'abord non pas na de kolo e ba mo délivrance ces andeni nga na sala donc naza awa na sala na Amazon ti siko nanu balongola ngate bandeko so na lakisi bino nde na la tsabino mutu nyoso sala na Amazon akom posoko sala na Amazon te okozala na ngote ti siko balongola ngate na Amazon yango na sala na Amazon ba collègue no belé kutu ba benga ba bimu kendi yipsa na mekela Amazon na Amazon na États-Unis au sala tout ça c'est comment puis mais yo za ba dossier boye non pas na sala na Amazon o nyoso ayebi koto ayebi soko sala na Amazon te so ba longoli okota atoza ati ti siko ba tikala longola ngate do ba luka ba yiba ka énergie nanga poti to sala na ba énergie non ko bana mukendi do de kolo na ina sema mutu mo pardon na senga o atikela nga libele azana ngonga oyo nanu na crétin alimbisa nga sunde na lobi bongo pona katela ki téléphone parce que ye pa nazo mona produire nga conseil ke tika bokoko talozalaki na aspect ozalaki na ba papier ba cha ba couleur tala sikoyo okomi boye sikoyo wifi sikoyo courant tout consort ya so na lobi boza par rapport ya bateau lobi ya États-Unis bazo bengo pona kozonga eza kaka pona botamina yo na sengi yo pardon pona kataki yo téléphone mais obenga kinga pona bolingo na yo pona nga po osunganga po oza parmi ba oyo bazo sungangai na ba papier ba cha ba couleur na ba donc voilà na nenga physique ba encouragement mais na sengi yo penda do kolo na kataki yo téléphone po ozo sosolanga te ngambu na mema parce que na botamina yo tikelanga libele mais makambu na bandeko na nganyo so boza na États-Unis na ba o baza bisika biso bo beta libakute o eza nzoto bato bazo boma na beni baza lokola ngai bo monika na lati nzoto oyo mais nazo sabino muto a joué rôle akeni ko sala ki abima comme mannequin ozana taille pas mannequin muto a sala lokola boxeur ou joueur ozana na cuisse boxeur ozana makofi bo mona ba nini na ye donc voilà ngai naza na rôle oyo bapesi songolo pakalate naza na rôle ya kobeta naza na rôle ya koloba oyo eza lobi makambu elekaka na nzoto nanga naza nyonso osomona c'est tout à fait normal tango makwa kolela monoko mboka azolela a minima mais ezali parce que tolobela ki e tozobeta soki muto zobeta nazo isa mwe eloko mono comme kendido de kolo oyebi soko zo kosala ka malamu te ozo kansela mutu malamu te yebi ke ekangaka pe mutu wana Parce que ngai nazo beta naza na rôle wana. Rôle ko beta ton soldat qui est dans la guerre, au moment na kutu même ba film bacha baba biloko ba se déguisaka. Donc ko lata banko se naza boye ngai tango na ngande koki. Nazongi pona sa musala na ngai. Donc bo lela na binote po ba oyo songolo pakala même ba o balobaka ke
Ce qui est là qui j'hésite mais na kufaki. Siko oh bato ba kufaki. Oh ba kufa avant. Et c'est là qui j'hésite. Donc il y a pas kufa te tant kufa donc il sait que j'hésite alors kufa bino bokanisa ngai na kufa na ngate ngana kufa na ngate na zongaka na nzela songolo pakala pona tambola malamu na ko zonga musala na ngatu ka bolela te bobenga na ko mukenzi te lokwa aboza na susi na ngako leka ngamoko na yebi ba biloko na bino ba spe na yebi ba amer na tambola nango na tambola na ba Porsche na tambola na ba biloko mususu ba zui o bobenga soki grâce soki ngolu te za pe même pas ngolu za ba biloko par rapport ya ba koko pe ba kokololo ba permettre ki nazala bongo déjà po na sala imsa na nga malamu na kozonga simate na bomba manazamba te na kokima te na osala so ba bisinga ikende na oya donc nazo ya na aspect oyo bino songolo pakala pe ngande nazalaka na bande ko bombama mais na bombama te po tozo beta pe tokoba ko beta ngo mambo yo bande ko na ngai bo fani na bandako ils ont retroublé ngai mutu nzambe na ngai bazo masasi te no ka ba maman boza terrible ngai Macron pesa rambongo ambassadeur a luka banganga wana bata formation basangela nga batalanga na kitalatala plus de 11 so na bosanité ndeka ko kenda ko tema liboso jeep na ye wana kutu même pas ezaka alikambo wana te bongo sikoyo oyo ya balongola ngo na nini na Facebook na yoka o na kendaka nani Sarko Fioto Sarkozy aya briske po ayi baba énergie ya bana na nini ya catholique bakoko batemisanga balobi kende po banani ba lekate bana bakenda te il a faire à 700 000 élèves bakenda te et puis kuna na kisantu ba pesa longo information ba loba ke naza na raison mais naza na posa raison te nana posa raison te naza na posa base te naza na posa ko sala mutu te nana posa ko sala la ko yo ozo bima na ba photo ya Jésus lobi eza vrai ozo sala la ne mundele mais ngala o sala mundele te na o mi sala la kinga Kingo, Kikongo, yo kende ko salela, eloko zo ko expire, mai kende ko salela, muto ba beti fimbu azoki, menga so ba beti nga fimbu na zoka kate, bino ba missionnaire, menga ino sande musala o nga na zongeli, to pusana. Tolobaki yango benga biso maboma lelo États-Unis botala mboka oyo eza lokwa Lubumbashi na bango Hawaii bozo mona ngo moto zo bima ti epandi do batu bakufi ba Japon basongolo pakala tolobaki yango voilà mama kila mbenga na zula na ndenge mpe na zoko yoka batu parce que bandeko baza ko sela awa yende na ko beta na ba investigation toucher ba pomme mais na les kambuya ko démontrer un peu que faux Jésus, il y a démontré qu'il faut Jésus et puis il y a vrai Jésus. Mais pour faire tomber dans nos histoires, on a dit mais mais longi on a peine de telle histoire que ça dit bah Padre Pio beta na Google de konanga moi sito mobali même yo ça muta crétin beta Padre Pio ne ba beta qui est ba c'était yende histoire wana yango koma histoire ba changer combo ba tia combo ya PV o ya malamu te o ba benga liwa donc yango nde siko nde liwa Jésus o benga la mort combo Jésus to benga Jésus esprit de mort eza Padre Pio ba beta kai boko mona ngo nde sino botana na Google na YouTube beta histoire Padre Pio alors tout le makambo se passe à Kanoko on a belé o akolobela akosa la recherche pona likambo nini wana te mais bakobeta na Google ba mona ngo tout le makambo yo mona ka balobaka na Bible eza histoire o esalama o ko salama ozo salama pena o ko salama ka siko ya banane ko salama po bango bazo koloba ya bango biso be bakoko balobaki eke salama eza na eloko te histoire moko ba memela bino ke ya Jésus ya solo azali po o totala eza ya film to ko to bakta ba photo na ye aboya na ye oyo nga nazo yebisa bino Padre Pio ye wana bakoko pe bakokololo bayebisanga na émission moko na noko mukenzi na yebisa noko bana na lobi bakoko batalisi ngai na yebisa bandeko na biso bayindo baleki Jésus na nguya na kamba oyo bakimbangise balongola Padre Pio po azozika bazo continuer ko changa tembe parce que o azalaka kuna eza Padre Pio po Padre nazo betela no sola donc église qui na ba Congo na avenir ndenge okoloba vérité yo affronter vraiment côté sa vérité que
naoloba bosolo naoloba vérité te bande ko bakendaka ke baso nyata makolo kuna terre sainte tout ça mais yo telesi ke elembo mabeza na kati mais elembo mabeza ko terre sainte ezana nini sainte ezali tant bazoloba saint 3 fois saint saint eza mowei yango zomona soki ka bakufi et comme ba benge saint padre pio banda benge sainte ba benge saint anga kufi ba saint joseph ba saint raphaël eza mowei yango mona kabiso tonto kendaka kokoko yango fala imba kokoko na donc eza kodia obo benga ka kodi eza kodia donc yango ezo sengela oyeba ofungwa moyeba ke nota oyo eza boye te par rapport noko bana batika kokosa batu batika ko distraire batu padre pio kuna nde mutazali kuna pa bakimbangise donc tout landa biloko ba payate ko kotsa biso batu basambela ka mondele padre pio et pas ki ngai nazali na ba Congo na ngande na ye na o ya pona apa ko bima na nzota batu na ban nazana accès wana nyonso pona zonga mokili na ngai malamu na sala mutu malamu na sala ka tango nyonso malamu na bomo na ko zonga pe na bando ko bima na lobi batu akimbangise bino ba indo nyonso bo benga ka komba Jésus boleki jise na nguya oya za kuneza padre pio za kimbangu te bobi misa même padre pio ba koko pe ba kokololo pe ya mindele pe baza ya kosibuka pongonga oya ko sala boete tango ifina mene za ya tango makabosengela ke close donc biso mo tozo fandela nde maturité na biso na ba sentiment noko oya zo pandela mi pandeli ndeko lo beza pe na bongo pondenge tozo kende bo pe ba kokoloba ba to banga bazo lukanga na nzela ba Kongo ba lukanga yi mena obanga ni na oya bango ngabo tata solo be ngombe tanga lisasi na oya yo so bakoko ba permettre ki ko ngamo ko d'abord na linga kutu na miboma po etana makamu susu mi bomi donc so ina zate et que dazo nyokola so papola banani za tata kalala na tata mangongele mutazo pesa ba ordre na molimo tata force na eza bango moko nzambe tata Lumumba nde aza coordonner tata wasambulu azali aza ko sunga batu na molimo pe na musuni pe zana ba mususu ba ko bima pete ba mususu bazo ko bima te bazo banenga ko bandela te bazo banga molimo batie mutu na mutu consoler lobela mutu songolo pakala pesa ebonia oyo pesa maele mutu na mutu zana par na ye ele tata wasambulu zana par ya ko yamba batu ya ko bimisa batu ko pesa batu PV so batu si ba koko ba bima ou ba en consoler batu oyo bazo linga ba bima pesa bango bwana tout consort tata mangongela zo fia kula. Merci. Ah, au parleur Nzambe. Ah. Makamba minene no kobana. Ya minene batika ko yawa na batika ko yawa batu mémoire déjà banzo ke na nzela bo mona ngope na musala ndenge zo salama. Pour tous les makambo eleka na molimo eleka pe na physique. Makamba Jésus réalité zalate. Botika ko mona ngote bo mona kamta tuna fi malelisa batu. Alelisa na bino bo tala ngai. Siko na zolo ba no padre pio. Botala padre pio. Padre pas ni beta ka boyete. Hein? Et ça réalité bazo sabino. Babiloko ba le ba apocalypse yango zo salama sikoyo. Hein? Ba lobi na apocalypse mais ezo sala masiko na physique pourquoi ba na bino nyonso ba na molimo kiti na physique bozo comprendre te bo fungwama so boye bakanda to parce que to kendeka ka to kene mutema na ngai za ko beta pou ba marambo za moto mais to kota to lobela kaka au parleur musana biso on les journalistes azana na parti prité nazali na ngai libre ya kosala musala botika journaliste sala musala te noko bana ngana mona lo pala moko mana participer tina nyongo zo ba Jésus aza vrai pour le messieurs aye ala kisi photo ala jo photo azalaki wana za papa na yeto maman Maria papa ro mato maman Maria akola ksayo au parler sur l'accès ba fait bio zali ko pesa pe matière to yo ki marambo beti et comme ko tutina ba pratique mususu dans la zone que ba dossier belé zali mais tout côté non le enlèvement OK ka ko enlever ba tout ça mais et beta ma pe na Bible est-ce que ozo banza mamekela mo un jour yo ko za enlever le rôle bande ko nyonso ba kenda mangoba eloko ba zela ka yango wana marambo lobi na solano na téléphone na kanda. Mais na soki tango le kate na lo baki na yo enlèvement eza na Bible noko bana et matondo ozongi singa kuto loko na mutu baso benga nkombo moko anini soki ana enlèvement
enlèvement kidnapper ce qui en kidnapping ou kidnapper bateau si ko non ko bana soko tali définition ya enlèvement non ko bana do koloza journaliste ngana ko bando lo bota la définition ya enlèvement pour prouver bateau pardon ngana sengi na yo tant que journaliste otanga kaka enlèvement définition nango pour prouver bateau tant yo zo luka ngana na loba bandeko lisolo luka no ko bana pour prouver tous les makambu oyo batalisa na Bible et uta na molimo abayindo ya bakoko pe bakokololo oyo baboti bandundu baboti mindele asala nini mundele azali mutu ya mensonge aza muta songe ndoto oyo ya loti oyo eza na mensonge parce que aza muta mensonge maçonnerie esengela ki akokisa sikoyo makanisi na ye songe na ye po eza na rêve eza na vision mais songe ezali oyo mutu a misali donc lokola téléphone eza colton lokola baza na makanisi na mokili basali siko makanisi na bango ya mensonge par rapport à songe na bango ke baya kokosa bayindo sikoyo donc baya kokosa bayebisi bino enlèvement yo salaka ba enlever mwana na yo okosala nini okefuna na la police balobi na apocalypse soko tali apocalypse balobi ba guerre mukola suka ba guerre wana fin du monde eza mukola suka biso toza na fin te eza fin du monde suka na bango parce que ba yebi banani ba pesa bango ba mpeve wana potala bakimbangise tata na biso wana mutu mwindu ata kutu kimbangu te ye moko na ndenga zana lekisi na nguya mazo sambela Jésus awa sambela mundele tata ba misusu ba tata mibimba bazo ya wana ba mama mibimba bazo benga ba maître Jésus ba Jean-Claude botala na siko ba guerre ba guerre na mukola suka ba guerre ba viol ba tuako ba impoli ba mamiyibi ba tout est-ce que ezalaka na tamba koko ezalaka te siko enlèvement. Voilà, alors un peu plus rapidement parce que la version est bimé belé balobi. Balobi ba version est tellement belé, ba définition est belé, ba msubabi déplacé par force une chose de sa position précédente par non koloba aussi si la version moko on a retenir un peu phrase mon bactal ici bazo banza le rôle ko déplacer et loko topé montoni ko kidnapper azalaki mo kidnapper pezawana azalaki ko loba bolika o azalaki pour te comprendre un peu plus rapidement. OK sikoyo tala non ba définition nango ba définir ngo bongo donc ton bazo ko enlever biso dans loba déjà ba enlever bino nanu bobino. Mais kidnapping, pardon, kidnapping est en anglais déjà. Pour kidnapper. Et tout le monde a moins à moins les autres nakati. C'est-à-dire mingi par rapport à l'anglais, bah il y a qui on a les oh il y a bana en moins n'andé dans les vacances. Bana. Ok, kasi non ka bana soko za na kozanga bokoye bioza mwanati. Quelque part s'opposa na kozanga koyeba olem so za niveau mwanate niveau banyama. Yango balobi biloko ya bana bapesa kango na banyamate donc de kolo na registre qui ngo balobi enlèvement action d'enlever ou d'emporter des choses, l'enlèvement de bagages, deux action d'enlever quelqu'un par la force ou dans une figure amoureuse donc comme qu'on violer, trois kidnapper. Voilà définition okobeta nyonso lobi na pena nkenze sa bongo et ça suspect comment bon nimba biloko wana et ba yesa na suka mukola suka tala na bana avant non ko se rappeler ngana lobi cho raté wana ya robot batia na Amérique ngana ye nia una puku parce que ya ye libana na loba yango ayela bana siko na moment oyo ndenge baza na fin du monde na bango bazo siko yango yo mone et comme propager. Et comment ça va? Pourquoi? Parce que tant à beau soleil. Si on a tant à beau soleil, bango ce qu'on va faire c'est fort, bas ou énergie, oh yo bandé cause parce qu'on a ndenge à force, ba multiplier yango. Na guerre, ne baloba ki na apocalypse mukola suka. Mukola suka nazo balinga tout na mukola suka te.
fin du monde. Donc bazo bazo na ba guerre na bango, bazo créer ba guerre, bazo créer ba viol, bazo créer mais biso toza na nature. Tozo beta na moto, na mai, na mbonge, na mopepe, na badale vide, ba msuba koleka na pongi, lokola bozo yoka te, tozo poussa la po biso. Mais alors, on va relancer ou bien se reposer un petit peu pour prendre un peu ces éléments. Mon mec, il a filmé les bisous, les moments qu'on voit. Toujours décortiqué dans total la bomona sans amis balé. Toujours qui ne routala yango. Tromona azotali sa mabele na biso mabele côté monsieur bimi mwindo côté monsieur bimi pembe te mais ba couleur moko jaune azotali sa comment moto mwindo ndako botam moto mondele akobota ndundu et consort na olinga total non élément oyo et puis tous on a tout juste après tout commenter yango et tu comprendre un peu marambo ebele a pause kuna. On a tendresse, ma belle na sali. Mais namoni batu bakamo tia cravate, nazola de bémission mi tia cravate. Soka lo ba te fonyo la e. C'est que son connaît biso bi mama be makasi. Bazo déclarer tata. Bazo déclarer son makasi. C'est bon. Voilà. Comment il y a bazelu découvert wana. To ba na sanza. Te o mélange ngo tika tata wana uchanga na émission msusu. OK. Ouais, sans doute une émission msusu ba couleur. Ah, oh sanza hein. Sanza parce que to le bec on donne bandé. Après. Voilà, de retour. Tout le bel cambois. Lune, tout le monde est bimi balé. Tu vois, maman mekela moi, je l'ai vu, c'est nini na vidéo na totali. Maman mekela moi. Et bana une onde nini nous fandi na ndaku au bimi, au bande au tabola nzilo, bande no hôtel à l'écolo. Pose deux images oyo. Oyo bima kalango peut-être ba tu ba chakate. Et banda ki onde nini. Matondo mingi noka bana tozana mambe belé. Na lobaka na yo l'air moko tant to benga na kambote boni. Mais toujours ngonga te pona koya soki bakoko bafungoli nzela te po bakoko ngo ezaka biso soki bakoko mususu bamonika kengai kaka ndenge to sa en tout cas na kosenga na yo nazopesa tata mawete mbote bisika zali tata vemba mbote bisika bozali tata noti na France bisiko za mbote mingi tata bungu ngunza mbote na makambu nyonso oyo tosalaka pona bakoko eza malamu mingi mais noka bana depuis États-Unis na monaka yango mais toza na il faut donc eloko nyonso ndenge ba mutatanga kate mais asalaka école eza par rapport ndenge à apprendre na molimo ke e bandaka na 1 2 3 tina 9 la nature nous enseigne après moi na botami donc le fait que tozana bakoko toza ko na koko ba terme ya ba militaire ko exécuter makambo bakoko bazoloba bazo ko pesa biso ba maîtrise bazo pesa biso ba ofungola biso makambo ebele na mona ngo na partie États-Unis bande ko ebele pe ba yebi et awa pe bande comme sou balobaka noka bana mukenzi moi ba sanga que non ligne ezali faux or que ligne eza fauté eza boye noka bana toza na sanza yango nazoloba Dieu disons ligne eza OK balobaka bakota na ligne eza faux pardon ngana loba bongo parce que ligne eza faux eza
sanza te pour sanza eza vrai yango wana epesaka ba énergie pour na biso ba yindo pe ba mindele pe ba to ebele to senga kana yango to donc ko senga comme bino boloba ko sambela so bo sambela kanani boza ba avocat ba nani so ko bondela bo bondela kamtaka barate donc biso to senga ka donc voilà line eza ezali na ko koloba satellite ya mundele donc eza satellite ya mundele donc photocopie to loba et paraîtra soki ba lingi et ko paraître soki bazo linga ba letiso bazana ba lingi ba étudier mingi Congo bokomona yango et bimara 2 mais bat bataka siko kate et bat bako ba kufungula siko misupo ba kulu basara na balolenge belé nde nazolo bana yebike bazo sepelate mais ngai penza boye vraiment fona na ko bakaka po eza musala na ngai bazo contrôler mon kili même tina ndenga likolo ingeta parce que satellite bomona yango kaka che boye voilà pourquoi na lobaka ezalaka codé et puis makamsusu noka bana ndela lobaka eza vrai alobi fumer est préjudiciable à la santé eza vrai bomaka nzoto mais yo ke o meli yango balobi bakotaka na ligne oui bakotaka na ligne parce que ezali satellite na bango. Donc, tant balobi la lumière soit et la lumière fi, biso na butu to sala ki na ba temps, na ba jour oyo sans ezala ki kobi, mais ki chaque fois télé ti sans oyo, ba ba kansara sans or eza ligne. Donc toza na sans na ligne, toza na Nzambe, na Dieu, domination internationale européenne unie ou aza chaîne, Diego Kao, Dog, God, obi na bimisa déjà tout consort, ba koko ba bimisa na nzela nanga. Et na talisa kindo komoko awa na lobi que non makambu nyoso bomona quand même mutu mundela sala même robot mais bomona e mutu mundela sala biloko presque ya malamu te ya o bozo mona on dirait que eza réalité te en fait c'est encore sanza mundela te mutasala ngo siko basala kanini mutu mwinda zo yeba te mundela zo sala loko abimaka loko asala nyonso nde yende nzambi nzoka nde biso nde ba nzambi ba tu nzambi donc sanza eza vrai mais ligne eza vrai parce que ça satellite siko bazo tia bazo lobake oh eza ligne tala ndenge ngengi or eza satellite na bango pour pas contrôler monde donc moni mundele non comme même mon mundele et bimisi le monde. Donc babimisa monde yango tango lobaki nini ya tour de Babel nazo yebiso eza codé parce que biloko ba mata ba yeba bazo ba bwania ba koma koloba ba yiba ba langue na biso ba makambo ebele kaka na biso na Congo koki Congo et mema bango na Mukongo et ça là bango ba biloko ebele donc soko moni satellite wana o bino bobenga ligne voilà na kokene na elle na biso po bo sosola o moni minzoto même sanza ezalaka donc eza minzoto sanza ezalaka minzoto soto ke na ngambu na bango satellite ezaka obomona raté ba pungusa raboy ligne eza satellite na bango est-ce que oyoki moi ligne eza satellite na bango mais codé yango siko bazo sabino ba ke kota na ligne yo siko zo ba kota na ligne ndenge nini alors ligne eza yo te za sanza te po sanza comme na moi rouge ne na bible ba beti na code avant ba ça la sanza po ba contrôler ba ça la o ya boule wana siko eza na efficacité par rapport ya o bomona ba ça on hélicoptère ba satellite ba beti na bible na code la lumière soit et la lumière fi or lumière bomona na likolo wana eza vrai te eza le même lumière o ba ça la ampoule donc ba yiba ki mayela moindo o ya sala ki première ampoule et ba bomiye et après ba sali ndenge ba sala kaka soki ba yibi après ba kisi mo ba oyo po ba zape ba kitani la biso voilà ba vanda pena ba yindo mususu donc yango bomoni ndenge noko bana mukenzi apesi oyo nga na filma ki po ba preuve ezala po boyeba ke donc bazoloba Dieu eza nzambe te donc bazoloba Jésus ezali faux parce que histoire même il y a Jésus na Bible Jésus existait ça histoire ya kimbangu bango siko ba beti yango illusion asali pe ki fo na ye o ya Padre Pio parce que Padre Pio so bo tali bo mona date na ye 1887 na 1887 wana ko lobela bino pe baloba pe tout consort et puis fête oyo bandeko na biso kimbangi se ba fetaka le 25 mai et ça date de naissance à Padre Pio. Votre langue na Google. Mais pourquoi?
Siko il faut nous panda wana po bino ba yindo nde ba banzambi ba kimbangisa tout ba panda na baban boza banzambi makamusu seza makamba olanda raté pongongo eza ngonga jeté ngala vanda na banza ngumbu na bana kisanda bana yikisi na oya bino dans le côté mon kili donc c'est dire bato ba côté fanatisme na place baluka libération noko bana omoni mundele azaki na capacité ya ko dominer biso eza parmi bande qu'on a sope ba yindu ba misusu ba traître oyo ba kena bangwe longo basali mundela sali mensonge ndenge na lobi monde ebima donc le monde ebima na mondele modèle ebima na mundele neto ba mundele mondele donc voilà ngala koloba mondele mukonga koloba mundele mongala koloba moto mukonga koloba muntu donc voilà donc yango bimisa monde batali mundele mundele bo benga biso nini ba msusu ba expliquer non boza malam boza nene bo utaki esika ya musika donc boyo pa na biso or eza pona bongo te ezala ki codé banda ki ko codé par rapport ya attendele pour ça babengi mukongo donc batie mundele parce que bakambo banda ko sala bakoko na so bakati biso maboko bakati bakoko na biso maboko bakati songolo pakala donc na bozongi na biso batiaki kodi ya mundele donc soko longoli mu et que ça là okoloba ata noko mukenzi ata ye ata lobi atandele ndele wana ezala kankale atakale atandele donc ndele yango bozomona raté tout finaye tout niataye ya Macron akomi yungana voilà merci c'est bien dit tata monsieur abana landi nele mokela pourquoi pas Karine Kimamba batunyo sozo na dabiso tokomi na suka ba awa na zangi susu na ko continuer parce que tu simbi un peu likambo ya vrai na faux ya wana to kenai na sens nord sur la lune to expliquer ligne ya lukuta ligne ya solo de mais qui au côté c'est vrai Jésus au Jésus et to koti ta parenthèse na wana likambo tel era enlèvement mama kila mo matono mingi na répondre na invitation na biso bandeko pe baroyoka yo na bref pour te rejoindre sous tanto ko kampe ko tesko na kati ya lelo pona yo ndenge ozali ko tel c'est ba vérité belé est-ce que moto mundo singeli akendaka ba mangomba ba église to yemoko il faut atteindre la maturité akoma libre pouvoir à mon moi si pouvoir yande ko mobali to kolobelango na émission zali koya parce que wana to kota na kati siko ya mozido ya moto ndenga zaki ekelamo comme na yo to kota nango ekelamo moto akoma ki mundu ndenge nini moto akoma ki mundele ndenge nini ndundu abimaki ndenge nini ces émissions to solango prochainement dilobano ya suka pour émission to ko kabwa matondo bandeko na sengi bino matondo mingi bino mutu bolande émission na lobana bino tango nyonso kanisa ya bakobo ya to kondima diloba oyo nakoki ko silisa pona émission na kolobaka ka pona sanza na lobaki oyo ya biso moko bomona ke changeaka ba couleur donc eza significatif ezolobela biso et puis etitisaka ba oyo ba rayon siko ya bango basalango par rapport ya réseau par rapport à internet mais siko ba yakaka basala donc pona ko combattre ka ndenge biso toza réalité basala biso ba robot donc moyindo zongela kiboyo soki oyoki biso te eza lokola tango babete ya code na Bible ke Nzambi alobi na Adam na Eve baliambuma wana te donc boliambuma te na serpent parce que bango bazara na symbole ya serpent bozomona baza na pharmacie batie serpent baza na ba biloko ba reptile c'est serpent donc bakenda côté wana donc bayaka na séduction bayaka na vin donc mangwele eza vené donc nzoto ya Yesu makile ya Yesu voilà pourquoi babandi ko kidnapper babandi ko enlever déjà pour to komi na tango ya suka ndeko ngongo pe ya suka oyo changement de climat balobi na bino a code eza pe ya vrai na ndenga réalité na ndenga molimo pe changement de climat ba esprit ya batu mususu ba rozala affaibli même bana bakoko mais ngana zo yebisa bino bo simba o ezali bobino bo tsango na mutu bo tsango en pratique bolenda ngo contacte mama ekelamu na kosenga ka bandeko na kwa bana na kosengo katango te lemsusu nazomona na te musalo eza bakoko eza munene to yaka tango nyonso epai na yo pamba te po za pe koko na kosenga lelo lobi bo meka ko beta tufi na yo
tout fina yote pardon tout fina bango ya tout fina bango je crois que bokangisa yango bomona YouTube na ngai contact yango wana. Merci beaucoup. Ah, osepeli to sepelité na mobeta yango tout fina bango bokangisa noko bala motendi motuna na ngai osepeli te tout fina bango te banoko il faut mettre la relo comme il faut la tuna noko bala motendi tolingana mingi il faut que ça parce que sepeli ide wana ya tout fina bango tout fina noko omoni loboko en tout cas tout nyata bango na koyebisa bino pomme de main na bino na pomme de pied na bino eza ba arme yango moni ba passer ba simba ba mbunju bazolongola ba troisième lei bazo simba disons comme cerveau bazolongola ba esprit ba mémoire na bino boza nango na retard et peso sala manandenga physique par rapport ya ba biloko bozolia ba chimie donc maboko oyo sinazolo ba tout fina bango tout fina bango bomona bokangisa yango les jours à venir total po ya on a tuni na comme azo leka yango osepeli to sepeli te YouTube wana pona zo mona na te ba message te belé amno leki obadeli ngo mbalebele osepeli na sepeli kitoko makasi bende kutu pete merci merci bambote na batu nyonso balinga kanga bisika biso bozali mama Mungala bisiko zali na pesi mbote mingi na bandeko oyo na yambaka bango te nazwaka tante mais natalaka ba message ben naza awa na Congo na zosala ka msala bakoko so bakoko bakobi kosunga ekozala malamu na bandeli susu tata Vemba tata Mawete nalingaka bino mwa mingi ngo martondo mingi nalingaka surtout kosenga o ba soutien banini les gens bazotala au parleur bozo bénéficier na ba connaissance gratuitement mais boyeba que loi à donner recevoir vous comprenez en bongo gratuitement aux hommes sur la charge donc c'est vraiment simple on peut aimer par émission on peut partager en qui n'a pas de rebelle c'est vraiment simple mais amono en tout cas Mickey kaka vraiment congolais tout changer au bien arabi so ba miso ba sataka na biso ba miso ba finga ka ba miso mais na ba petite chose et le roi to senga on a beau s'abonner pour partager que message oyo et mata pour que bisogno surtout yoka ngo ça vraiment plaisir ya trop on a bien to silani grande merci l'équipe technique qui a au parleur Steve Mouba tout le prochain numéro bye bye.